le roi Ézéchias a kati lisusu bilamba te azongeli lisusu prophète Esaïe te alobi ke kuna prophète akopesa ngai kaka prophétie mais cette fois ici ngai il faut nasala technique ya Anne cette fois ici nakoluka muntu te lettre munguna atindelinga nazoya komata nango liboso ya présence ya Nzambe nazoya kotanga na lettre munguna atindelinga lettre ya humiliation lettre ya kozanga kobota lettre ya souffrance lettre ya pauvreté lettre ya malade nazoya lelo kotanga ngo lisusu ngai moko te mais nazoya kotanga ngo na Nzambe elongo nazoya kolobisa ndeko moko na pokwa lelo bien-aimé to nayebi te soki munguna atindela o lettre nini soki munguna bandoki bakoma nini mpo na vie na yo soki basi bakatelo nini mpo na santé na yo eke yo koma kobela bela kaka yo koma kozala dépendant na bakisi ete yo okobota te ete yo okobala te ete famille na yo okende liboso te ete yo okozala toujours bloqué ete yo okoretrouve esengo te bien-aimé nayebi te lettre bakomela oyo bien-aimé yango nde nazoya kosenga ndeko moko na pokwa lelo tozoya kozwa lettre wana lelo tozoya kotanga na bakamaradi te raka sanka baba tozoya kokende nango na famille te naya kotanga na ndako te mais tozoya kotanga liboso ya Nzambe tozoya kodiscuter na Nzambe likambo na ngai lelo na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur lettre bakomela yo esala soki combien d'années na vie na yo bien mais soki papa na yo maman na yo koko na yo noko na yo alobi il y a un homme oza na makote kolongola maloba na bango yango tozoloba na Nzambe maloba nyonso ya mabe o baloba contre vie na yo maloba nyonso ya mabe o ba prononcer contre famille na yo baloba na yo kobonga te baloba na yo kokota 2018 te baloba ki na yo kobala te balobi na yo kobota te balobi ke maladi wana komemo na liwa mais tozotelemisa Yesu na tongo na pokwa lelo ntango akotelema akwesa bamaloba nyonso mabe na vie na yo tombola mingongo banda kobondela alleluya tozoya kotanga lettre wana na Nzambe tozoya kotanga lettre wana na Nzambe liboso toya koloba Nzambe olobi nini mpona tina vie na ngai banguna balobi bandoki balobi tala oyo bakati mpona vie na nga nazo avancer te bien-aimé nazo kende liboso te Nzambe olobi nini nakei na bahôpital bakangi nga na prostate nayebi esika ewuteli te bakangi nga bien-aimé na insuffisance rénale nayebi bisika ewuteli te bakangi nga na cancer de sein bakangi nga na bacancer na nzoto na nga baminganga balobi ete nakokufa kala mingi te nakomi komela bakisi en tout moment nalembeli na bakisi kozwa mukanda te nazomona esengo na vie na nga te Nzambe yo olobi nini Nzambe malade ekoti na nzoto toyebi esika ewuteli te Nzambe badifficulté si prendre biso toyebi bisika ewuteli te Nzambe santé eza lisusu bien te toyebi bisika ewuteli te Nzambe olobi nini mpona likambo ya vie na ngai Nzambe olobi nini mpona likambo ya santé na ngai Nzambe oza kowabi papa banguna bakati kasi yo olobi nini banguna bakati mpona tina vie na nga santé na nga famille na nga misala na nga likambo ya ka na nga Nzambe yo olobi nini mpona ka na nga babosani ke bango baza na maloba suka te yo nde Nzambe ozala na maloba suka na vie ya mutu Nzambe yango nde toyepana yo nde liloba ya suka ya bavie na biso Nzambe olobi nini tokomi na suka raka sanda baba roko shinda mana yondo shinka baba regemene yanda sanka baige loba na Nzambe ozokoka te loba na Nzambe okomi na suka bisika yo komi na suka Yesu azalaka makasi bisika tosukaka Yesu atelemaka oh mama nanga prier oh papa nanga prier mon frère ma sœur prier oza lisu na makasi te tu es abandonné de tous oza lisu na makasi te bato bakoma kokanisela yo mabe akoza makambo yo osala te bato bakoma koloba mabe mpona yo akoza makambo yo osala te loba na Nzambe bato bakobwaka nga bato bakotika yo bato Nzambe
tanga lettre pour na tina santé nanga toya ko discuter na poko lelo likamu na vie na biso elongo na nzambe toya ko za lettre banguna batindela biso lettre au monde éternel batindela biso ete biso to ozwate ete biso to réussir te na vie ete biso to okufa ete biso to kene musika te ete biso to retrouver esengote ete biso to réaliser ba projet na biso te ete to koma robalukaka esika moko to zo ko za lettre de menace o banguna batindela biso lelo bien aimé dans le Seigneur nzama zo ya ko sa lecture na yango bato bakongrejete yo me nzambe aza na point fort na yo zanga na yo bato nyonso zanga na yo barelation me tikalaka na yesu loba ya nzambe okomi na suka loba na yo okomi na suka loba na yo okomi na suka loba na yo okomi na suka oyo bato bakanisaka mpo na yo ezali absolu ya vi na yo te oyo bato bameditaka mpo na yo ezali bosolo ya vi na yo te loba nzambe atelema azala makasi na yo mpo yo bota lipamboli. Le prophète Esaïe et makasi yakobota ezangi ngai alobika les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Bien-aimé dans le Seigneur et dans ndeko mususu ozola na nzama te eloko malonga kati na yo mais mungu na telemi mpona koya obundisa Ezekias alobi Esaïe matisa prière soko matisa na posa na bota monete naza na posa na bota bana bakufa te matisa prière pa na nzambe biloko yo bimakati na ngai eza biloko malonga kongo esalama teke pona ebimisa biloko ezanga tine kongo esalama teke pona ebimisa biloko ezanga tine epola me biloko bimisa eloko ya voleur osalama teke pona yo okutana bamibali basala yo bavanti basundoli yo apres bakimi yo osalama teke pona okutana basi basala yo bavanti mai ya miso na ngai ekomi mai ya komela kati na esobe obongoli pasi na ngai kolela oyo ya ngai ekomi lelo kusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga toyemba elongo moninga na ngai ya tango nyonso seyo Yesu nzambe awanga nakangai te atangai nazangi bapota o ya mote bapota ya mote mananga okausi yango Yesu nazala si otikaki ngai te motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesaka ngai eyano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo otelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien-aimé dans le Seigneur Simana Toya Robakenzama Boye Topoye du Suswapi. Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés en ce moment sur votre meilleur site La Voix Céleste Nzela ya Lola Tozana Nkati ya Nzela Lola Tozo Kota bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup pour la fidélité que vous nous accordez toujours à cette tranche bien-aimé dans le Seigneur. Oye Bengami prière Yabalongi bien-aimé. Esika nini toya kolukelo na Nzambe, esika nini toyaka na mikumba na biso, esika nini toyaka liboso na Nzambe kolobaki Nzambe biso tolemi papa, biso toluki na makasi na biso moko Nzambe tozi solution te Nzambe toyepa na yo Nzambe. Esika oke mutamokila tamboli na ba problème na ye na likambo etungisaka ye
atamboli partout, atamboli na ba hôpital, atamboli na baninga, atamboli na ba relation, akomi na suka makasi esili aye liboso ya Nzambe. Nzambe yo nde dernière chance na biso. Nzambe toyende liboso na koluka elongi na yo na moma prière ya balongi bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire que dans ndeko moko azolanda biso en ce moment oyo ke malade oyo ke makasi esila oyo ke akoma na suka na baproblème na ye na likambo na ye tika na ye biso oyo ke Nzambe azali makasi ya baye babungisa makasi ya suka ya ba oyo babungisa makasi na moment où toza kopondela Nzambe toza koluka elongi na Nzambe bien-aimé dans le Seigneur. La fois passée, tolobelaki lisolo ya roi Ézéchias na roi Sanchérib bien-aimé, ndenge roi Sanchérib d'Assyrie atinaki maloba epai ba porte-parole na ye bantu na ye bien-aimé Ramshaki azoya koloba ainsi dit le roi d'Assyrie Sanchérib bien-aimé dans le Seigneur. Vous comprenez l'histoire bien, mais continuité nango eza lelo ndenge na yebisa bino la fois passée. Ni solango esuka ki ndenge nini bien-aimé. Tokotanga na 2 rois 19:1 jusqu'à 14. Tomero sala partage ce qui ndeko bienvenue à kosunga biso et kozala bien makasi. 2 rois chapitre 2 verset 1 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrait d'un sac et allant dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire et le plus ancien des sacrificateurs, couvert de sac vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amo. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ce châtiment à cause des paroles qu'il a attendues. Fais donc monter une prière pour les restes qui subsistent encore. Le serviteur du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe, et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point de paroles que tu as attendues et par lesquelles m'ont outragé le serviteur du roi d'Assyrie. Amen. Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Rabshakeh s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau de messagers à Ézéchias en disant, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait le roi d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu seras délivré. Le Dieu de nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan, Charan, Retsef et le fils d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sepharvaïm, de Déna et d'Ivav? Ézéchias prit
la lettre de la main de messager et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déplia devant l'Éternel. Et qu'il adressa cette prière: Éternel. Bienvenue. Amen. Ok, tout ce qui place, il y a la déploya devant l'Éternel. Ok, bien aimé, là, tu as lecture, bienvenue à début, bien aimé dans le Seigneur. Bible était lorsque le roi Ézéchias, roi Juda, bien aimé dans le Seigneur, a eu un message, que va serviteur ne va me mêler qui est n'est ramchaké, a eu que bien aimé dans le Seigneur. Roi Ézéchias, bien aimé dans le Seigneur, Bible qui a tenu ba serviteur n'est pas le prophète Esaïe. Pour n'abakene koloba batalisa na Esaïe, bien aimé dans le Seigneur. Roi Ézéchias azoloba que ces jours un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, quand les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement, bien aimé dans le Seigneur. Le prophète Ézéchias azoyebise Esaïe. Naza awa tini message pas Esaïe, prophète Esaïe. Alobi ke naza awa ndenge nazali Esaïe. Naza lokola mwasi adana zemi. Adana zemi akomi pene akobimisa bana. Mais makasi ya kobota bien aimé dans le Seigneur. Esaïe ngai ndenge Ézéchias atini message. Et pas y prophète Esaïe bien aimé. Makasi ya kobota. Bano bazakati nanga bano nzamba chakati nangai ezangi ngai prophète Esaïe bien aimé dans le Seigneur. Nazoya ko yebisa na ndeko moko zolanda biso en senet moment de partout bien aimé. Odana eloko nzamba chakati na yo, odana zami ya bénédiction kati na yo, odana zami ya mapamo ya kobimisa lipambo lino kati na yo, odana ba promesse ya nzambe survie na yo, mais makasi ya kobimisa ngo ezate muntu moko muna telemi satan pona ke abotolo makasi asilisa makasi pono ya kobimisa lipamboli oyo ke nzamba chakati na yo, nzamba chakati na yo eloko moko bien aimé ndenge Ézéchias azoloba naza lokola mwasi adana zemi nadana zemi kati na libumu nanga me makasi ya kobimisa bana ezate ezangi ngai Esaïe soko omatisa prière epa nzambe na omatisa Esaïe soko koloba na nzambe Esaïe prophète lobela ngai kote nazali makasi ya kobimisa bana ezate me bana baza na libumu bien aimé dans tani verso bien aimé j'ai vite compris que Esaïe pourquoi pesa ika exemple bien aimé dans le Seigneur alobi nzambe nadana bana kati na makasi ya kobimisa bango baza ezangi ngai nazoa komona ndeko mo azolanda ngai nzamba lobela déjà maloba mo ya bien na vie na yo nzamba lobela maloba ba parole mo déjà ba bénédiction ya vie na yo yo ko bonga yo ko zo yo ko réussir mais makasi ya kobimisa lipamboli na yo Satan azoya kobundisa ngo bien aimé. C'est pour cela ce qu'on taille dans la Bible Jésus-Christ de Nazareth a botami bien aimé ba mange ba ye koluka Jésus pour la adorer ye ba yebisi roi Hérode nous avons vu une étoile en Orient et nous sommes venus pour adorer ce roi des Juifs qui vient de naître bien aimé Jésus qui azalaki naye mwana muke bien aimé roi Hérode Bible zoba que fut troublé bien aimé dans le Seigneur mais j'ai pas compris Jésus oh azalaki mwana muke bien aimé roi Hérode fut troublé dans nouvelle a commis koluka Jésus pour naboma bien aimé. Je viens de dire à une personne, ozomi mona lolo mutwa pama, ozomi mona ke ozokola, et avenir mo rezate liboso na yo, et yo tangate bien aimé dans le Seigneur, mais ozobo sanake, oyo kozala lobi nzamba sa chakati na yo, oyo kozala lobi nzamba sa loba maloba moko suivi na oko okoma mutwa munene, banguna batelemi, pona kobunisa maloba nzamba chakati na pona bénédiction nzamba loba kati na yo, pona kokisama te bien aimé dans le Seigneur. Na yo koloba na oke oya pesa ozemi, oya pambolo azana lola,
mutu moko kaka obungisa yo, mutu moko taka okanga lipamboli na yo, parce que oya pamola yo bien-aimé dans le Seigneur. Oh, yes. Azalaka na lola bien-aimé, raka sanda baba roko shinda baba. Ezekiel salobi makasi ya kobota ezanginga. Munguna telemi pona koya kobundisa. Eloko nzama atia kati na yo mpono obimisa ngo te, mpono ya kobimisa bénédiction nzama atia kati na yo te, élévation réussite te, munguna temi mpona koya kobundisa ngo bien-aimé. Awa Esaïe tanga yoka nouvelle ye na ba serviteur na ye bakateki bilamba bakomi ko regretter ndenge mona yo pe ba nouvelle mususu yo kaka ozo lela na vie na yo ozo sambwa bien-aimé. Oya rokuta na ba passé bazo prier toujours tongo popo na likambo kana yo menzamba lola yebi yo bien-aimé. Bible zo ya koloba ke bakobunisa bino me bakolonga bino te tindenge roi Sancheribe atelema ipona kobunisa Ezekias bien si bitume koyela biso pe na vie na biso mais bakotika olonga biso te bien-aimé dans le Seigneur. Étant ba serviteur bakomi pa Esaïe ba yebisi Esaïe yebisi bango tala mboyebisa roi Ezekias abanga te nzamba ya kotia esprit moko akobosana bituma danango na Ezekias akoya Ezekias te akobinzama kotia esprit moko ke ya oubli ya kobosana akosisite loko moko na mboka mususu ete roi Sancheribe akeno s'occuper na bituma wana na mboka mususu akozongela lisusu Ezekias te bien-aimé dans le Seigneur. Ezekias ba serviteur na ba memeli message et que prophète Esaïe lobi ke roi Sancheribe akoya te nzamba osiste bituma mususu oyo akeno obunga kuna akozongela o lisusu te. Etango ke roi Sancheribe azwi nouvelle ya bituma roi moko atelema mpona kobundisa ye roi Sancheribe ayebisi ba serviteur na ye mbokende koyebisa Ezekias akosama te parce que nakei kobunda bitumo na sisa bitumo me na kozongela ye boyebisa ye ete akosama te atia elikia na nzambe na oyo apesi confiance te ete profession azwi ekosa ye te parce que ba oyo nabundisa bango na longa bango bazwa pe ba prophétie ba oyo nabundisa bango na longa bango bazalaka pe na banzambe na bango bien-aimé dans le Seigneur atangi bakombo Sancheribe ye akanisaki ne tolobaki la fois passée neti ye adai na makasi abana ko gagner bantu mususu bien-aimé dans le Seigneur et a gagner bantu nyonso tout likamoyo ebeta ba misusu eza na droite ke ebeta yo likamoyo enyokola bantu mususu bien-aimé eza na droite ke eya ko nyokola o bien-aimé. Et lorsque le roi Ézéchias a eu message au bien-aimé dans le Seigneur, roi Sancheribe atindeli et que na ozongela yo la lettre pour la deuxième fois. Na kenan aussi sa bituma na ozongela pour na aussi sa histoire na yo. Roi Ézéchias bien-aimé cette fois ici je n'ai pas compris. Roi Ézéchias quand a eu lettre a fongoli lettre bien-aimé dans le Seigneur. Roi Ézéchias cette fois ici a katibila mate bien-aimé. Roi Ézéchias a eu lettre à bien-aimé et Bible a eu lettre à matin dans la maison de l'Éternel bien-aimé. Accueilli ko fongo la lettre bien-aimé dans le Seigneur. Rakasanda baba roko shinda baba rekemene sankamanoy. Bien-aimé roi Ézéchias a eu lettre. Ok, munguna na ya tindela kiye. Cette fois-ci, le roi Ézéchias a kati le sous bilamate. A zongele le sous prophète Esaïe. Alors que kuna prophète a repé sangaika prophétie. Mais cette fois ici, il faut la technique il y a an. Cette fois ici, nakoruka muntute. Lettre munguna tindelinga. Nazoya ko matana ngodi boso présence ya Nzambe. Nazoya ko tanga na lettre munguna tindelinga. Lettre ya humiliation. Lettre ya kozanga kobota. Lettre ya souffrance. Lettre ya pauvreté. Lettre ya malade. Nazoya lelo ko tanga ngo lisusu ngai moko te. Mais nazoya ko tanga ngo na Nzambe longo. Nazoya ko lobi sonde komo na poko lelo. Bien-aimé, ton ayabite ce qui munguna tindela o lettre ni. Ce qui munguna bando ki ba komani ni pona vie na yo. Ce qui basi ba katelo ni pona santé na yo.
et que yo comme robela bela kaka yo comme vous allez dépendant na bakis et yo robota te et yo okobala te et famille na yo okende liboso te et yo vous toujours bloqué et yo oko retrouver sengote bien-aimé na yebite lettre ba combien na yo bien-aimé yango ne nazo ko senga ndeko mo na pokwa lelo tozo ko zwa lettre wana lelo tozo ko tanga na ba camarade te raka sankababa tozo ko kene nango na famille te na ya ko tanga na ndaku te mais tozo ko tanga liboso ya nzambe tozo ya ko discuter na nzambe likamu na ngai lelo na pokwa lelo bien-aimé dans le Seigneur lettre ba komela yo et sala ce qui combien dernier na vie na bien lecture ya lettre wana ezo rotanga malelo pona ko tia fin na likamu na bien-aimé dans le Seigneur tozo rotanga bien-aimé lettre wana lelo de boso à présence ya nzambe nzambe fa ya koloba likamu na kana bien-aimé tozo mona ndeko bienvenu ndeko azalaki boite oyo ya Bethesda balobi ke ahumelaki na maladie na pendant 38 ans bien-aimé dans le Seigneur tous ces 38 ans là bien-aimé dans le Seigneur bandoki bakangaki ye bandoki banyokolaki ye ndeko ahumelaki na maladie na pendant 38 ans bien-aimé dans le Seigneur bato monde de ténèbres bazwaki ba semaine te bazwaki ba jour te bazwaki ba mois te mais bayaki kozwa ba nevele na vie ya moto bien-aimé dans le Seigneur et umelaki na vie na ye mais esengelaki kaka na mukolo moko na miso ya nzambe mpona ya kosilisa likambo bien-aimé dans le Seigneur mukolo Jésus-Christ de Nazareth atangaki lettre atalaki lecture ya lettre ya vie ya ndeko oyo anyokamaki na maladie pendant 38 ans bien-aimé kana ye bongwanaki bien-aimé nayebi te likambo nini ezotungisa o bien-aimé bandoki bazwi na bango vie ebele ya konyokola yo bakamarade na oyo ya kotyola yo ya kofinga yo oyo avansaka te ozomona kanda oyo ewumeli na vie na yo bien-aimé dans le Seigneur il suffit na nzambe azwaka mokolo moko na vie na yo mpo na ya kochange histoire ya vie na yo mpo na ya kochange eloko eleli so depuis kala lelo okoma koseka mpo na ya kozongisa esengo obungisa depuis kala epa na nzambe ekosenga bane te ekosenga mikolo te ekosenga kaka mokolo moko bien-aimé dans le Seigneur yango nde lelo toza kosala prière ya balongi mpona koya kosala lecture ya lettre ya bavi na biso mpona koya kosala lecture nzambe tolakisa lettre liboso ya nzambe oyo banguna batindelaki biso nzambe atanga ngo mpona souffrance na biso esila nayebi te bien-aimé dans le Seigneur lettre oyo ya menace diable atindela yo lettre oyo ya menace bien-aimé ya bandoki ya famille oyo bien-aimé dans le Seigneur bakomela yo oyo okozala na esengo na vie na yo te ete yo okoresi vie na yo te ete yo vie na yo ekobeba libela na libela lelo tozoya kotanga lettre wana na nzambe tozoya kotanga lettre wana na nzambe liboso toya koloba nzambe olobi nini mpona ntina vie na ngai banguna balobi bandoki balobi tala oyo bakati mpona vie na nga nazo avancer te bien-aimé nazokende liboso te nzambe olobi nini nakei na bahôpital bakangi nga na prostate nayebi esika ewuteli te bakangi nga bien-aimé na insuffisance rénale nayebi bisika ewuteli te bakangi nga na cancer de sein bakangi nga na bacancer na nzoto na nga baminganga balobi ete nakokufa kala mingi te nakomi komela bakisi en tout moment nalembeli na bakisi kozwa mokanda te nazomona esengo na vie na nga te nzambe yo olobi nini nzambe tanga lettre mpona ntina sante na nga toya kodiskute na pokwa lelo likambo na vie na biso elongo na nzambe toya kozwa lettre banguna batindela biso lettre au monde de ténèbres etindela biso ete biso tokozwa te ete biso tokoresir te na vie ete biso tokokufa ete biso tokokende mosika te ete biso tokoretrouve esengo te ete biso tokorealize baprojet na biso te ete tokokoma kobalukaka esika moko tozwa kozwa lettre de menace oyo banguna batindela biso lelo bien-aimé dans le Seigneur nzambe azoya kosala lecture na yango toya kodiskute na nzambe likambo ya libala na nga toya kodiskute na nzambe likambo
likambo ya santé na nga toya kodiscute na nzambe likambo ya succès na nga toya kodiscute na nzambe likambo ya bénédiction na nga toya kodiscute na nzambe likambo ya élévation na nga toya kodiscute na nzambe likambo ya bana na nga toya kodiscute na nzambe likambo ya libala na nga toya kodiscute na nzambe likambo ya vie na nga papa yo olobi nini nzambe biso totyela yo motema papa makasi na suka na biso nde eza epai na yo nzambe nzambe toya lelo na pokwa lelo situation ya bavi na biso ewumeli souffrance minyoko ewumeli nzambe malade ekoti na nzoto toyebi esika ewuteli te nzambe nzambe badifficulté siprendre biso toyebi bisika ewuteli te nzambe nzambe sante eza lisusu bien te toyebi bisika ewuteli te nzambe nzambe olobi nini mpo na likambo ya vi na ngai nzambe olobi nini mpo na likambo ya sante na ngai nzambe nzambe oza kowabi papa banguna bakati kasi yo olobi nini banguna bakati mpo na ntina vi na nga sante na nga famille na nga misala na nga likambo aka na nga nzambe yo olobi nini mpo na ka na nga babosani ke bango baza na maloba suka te yo nde nzambe ozala na maloba suka na vi ya mutu nzambe yango nde toyepana yo nde liloba ya suka ya bavi na biso nzambe olobi nini tokomi na suka rakasanda baba roko shinda mana yondo shinka baba regemene yanda sanka baige ndeko zala pre ndeko bienveni biyano muko aza okamba biso na prière oya kosima likambo onyokola o depuis kala sima ta eloko moko sima ta papier na maboko sima ta livre to bible na maboko telemisa yango na pokwa lelo mpona kotalisa nzambe ke nzambe toya na baletre ya bavi na biso oyo banguna bakoma oyo banguna bakata maloba oyo balobi ke tosuki tokoavanse te biso tosuki awa ya minyoko ya souffrance me yo nzambe toya na baletre na biso nzambe yo olobi nini lelo lecture ya lettre wana ezoya kotangama lelo liboso ya présence ya nzambe azoya kokata likambo ya vi na biso nzambe olobi nini mpo na baka na biso ndeko bienveni topesi yo malobokama biso na prière. Alléluia. Yende sanda baba roko shinda baba rekemene yanda. Yebroso tolobo saya basaka ya ba. Ndo shinda baba rekemene yanda sanka manoi. Yesu azali awa. 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 Esalaka nga neti liboma ye soki Yesu na ngai akiti awa nayebaka te napesa ye nini ye nyonso nazali eza se Yesu andima ngambo ya bomoi na ngai andima ngambo ya mikumba na nga andima ngambo ya bitumba na ngai. Bien-aimé bisiko zomi Bible zoloba Eliakim ayepa ya prophète Esaïe ndeko Elvin alobi Bible za koloba Bible lobi ce jour est un jour d'angoisse, un jour oyo mwasi aza na zemi mais aza na makasi ya kobota te mais eloko nga na yebi eza misatu eloko ya liboso na yebi ezali na jour oyo mwasi azwaka zemi eloko ya mibale na yebi ezali mpe na jour oyo mwasi amemaka zemi mais na yebi mpe eza na jour oyo mwasi ayokaka mpe posa ya mwana. Or le jour mwasi azwaka zemi pasi nango ekokani te na jour mwasi amemaka zemi et le jour mwasi amemaka zemi pasi wana ekokani te na le jour mwasi akendaka kobota. Mais bien aimé soki mwasi aza na makasi te eza impossible abota esengeli ma force ezala mpo mwasi abota. Or force oyo esengelaki babota eziwutaki nde mpa na prière etango Esaïe azwi wana ake kobondela plus Esaïe azobondela plus epe force ya enfantement ezoya yango nazoloba na ndeko moko
tozoloba na Nzambe na poko lelo azala force na yo o bien aimé talisa Nzambe ba incapacité na yo loba na Nzambe otia biloko kati na ngai c'est vrai malgré la souffraka na tambolaka na bénédiction kati na ngai yo zala force oyo ko permettre nga na bota lipamboli ozoloba na Nzambe c'est vrai malgré na umeli na stérilité mais onga na yebi kati na ngai Isaac aza kati na nga Samuel aza mais nazande na makasi ya kobota te Yesu zala makasi na ngai pona bota lipamboli tombola mingongo esike zwami yo banda koloba na Nzambe azala makasi na yo loba na Nzambe osuki loba na Nzambe ozokoka te loba na Nzambe okomi na suka bisika yo komi na suka Yesu azalaka makasi bisika tosukaka Yesu atelemaka oh mama nanga prier oh papa nanga prier mon frère ma sœur prier ozali suna makasi te tu es abandonné de tous ozali suna makasi te bato bakoma kokanisela yo mabe akoza makambo yo sala te bato bakoma koloba mabe pona yo akoza makambo yo sala te loba na Nzambe bato bakobwakanga bato bakotika yo bato bakorejete yo mais Nzambe azala point fort na yo zanga na yo bato nyonso zanga na yo barelation mais tikalaka na Yesu loba na Nzambe okomi na suka loba na yo komi na suka loba na yo komi na suka loba na yo komi na suka oyo bato bakanisaka pona yo ezali absolu ya vie na yo te oyo bato bameditaka pona yo ezali bosolo ya vie na yo te loba Nzambe atelema azala makasi na yo po yo bota lipamboli Alléluia Nzambe pambola yo ya yoka tozo prier pa na Nzambe oh bien aimé pendant histoire oyo nous avons vu des choses biloko akwesa nini ezaka maloba bien aimé mokili esalama na liloba bavie ya bato ebele ezali malheureuse à cause ya bamaloba oyo ezalaki prononcé or na kati ya bible ya lisolo oyo tomoni ainsi l'Éternel alobi tomoni mpe roi mpe alobi or liloba oyo eza liloba likola maloba nyonso eza liloba Nzambe roi alobi ete akobundisa akosilisa akoboma akokweyisa mais etikalaki na le roi de roi roi oyo ayebaka koplace baroi nyonso c'est Jésus-Christ yango Yesu akokoloba eza na moto moko te akoki kolongola oyo Yesu alobi mais soki papa na yo mama na yo koko na yo noko na yo alobi il y a un homme oyo aza na makoki ya kolongola maloba na bango yango tozoloba na Nzambe maloba nyonso ya mabe oyo baloba contre vie na yo maloba nyonso ya mabe oyo baprononsa contre famille na yo baloba na yo kobonga te baloba na yo kokota 2018 te balobaki na yo kobala te balobi na yo kobota te balobi ke maladi wana ekomemo na liwa mais tozotelemisa Yesu na ntongo na poko lelo ntango akotelema akwesa bamaloba nyonso mabe na vi na yo tombola mingongo banda kobondela alleluya banda kobondela alleluya loba na Yesu atelema Yesu atelema Yesu atelema Yesu atelema baroi ya mokilo balobi papa na yo alobi mama na yo alobi koko na yo alobi noko na yo alobi mais Yesu nana alobi te 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 loba na ya telema loba na ya telema loba na ya telema maloba nyonso mabe kweya maloba nyonso mabe kweya atelema po eta tsilisa maloba nyonso mabe se prononcer mabe contre yo Yesu atelema Yesu atelema Yesu atelema Yesu atelema Yesu atelema au nom de Jésus roi a joué lettre a tindi lettre mais en retour Ézéchias se paie a joué lettre à kende kotalisango cette fois-ci pas ya Nzambe alléluia or lettre etalisaka déjà mutu bayebaka moto na nzela maloba na ye et lettre koki koya ata yo moni moto atindi yango te mais ntango ozomona lettre omona déjà la concernée ya likambo oloba mena bien
yango zoloba na kati ya lettre oh bien aimé na kati ya lettre on a makambo eloba maki pona Ézéchias mais yo posa na lettre oyo ekomamaka avant yo botama na kati ya lettre na bakoma ete yo kokufa na kati ya lettre na bakete la bino ba nombre d'années balobi okokokisa 40 ans te sans que yo okokufa baloba yo okokokisa 30 ans te okokufa na famille na bino bato bakokisaka 50 ans te bakufaka na libota na bino bato bakokisaka 40 ans te bakufaka na libota na bino bato babalaka retard na libota na bino bato babalaka te na libota na bino bato babongaka te quel que soit mboka yo ozali mais ozalaka toujours tourmenté na ba maladie oh na yebi pe bato mokili pe baza na ba lettre na bango papa za na lettre na yatiki na rabana ba docteur pe baza na ba lettre na bango yango tozo so ba lettre ya bato tozo ki hotelisa na Zambe bisika nyonso kombo na ye loba na ndenga mabe loba na pokwa lelo e pasuka bisiko zali loba e pasuka loba bisiko zali e pasuka bisiko zali e pasuka ba lettre nyonso e pasuka ba lettre nyonso e pasuka célibat e pasuka maladie e pasuka kolela e pasuka liwa e pasuka malédiction e pasuka au nom de Jésus. Allez bandako pasola ba lettre nyonso mabe pasuka ba lettre nyonso mabe pasuka ba lettre nyonso mabe pasuka na kati ya ba lettre bisika nyonso bakomaki maloba ya mabe contre yo bisika nyonso batia poe na vi na yo bisika nyonso batia poe na sante na yo batia poe na mosala na yo batia poe na baya na yo na pokwa lelo epasuka 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 baloba yo kozala maladif na pokwa lelo lettre ya maladi na vi na yo epasuka baloba ete yo kozala na vi molai te na pokwa lelo vi molai vi mokusa epasuka balobi ete yo kobana te yo kobota te yo koboma te na pokwa lelo balette nyonso epasuka 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 au nom de Jésus. Bien-aimé nazo déclaré pour na vie na yo bisika yo ozali elongo na bandeko toza na bango na kati ya plateau bakosunganga kaka na baamen eloko nyonso nga na kodéclare yo ozongisaka amen na bandi kodéclare babundisa yo na butu mpe na moi yo ozala molongi Amen. baluka yo na butu bakutana na Yesu Amen. balettre nyonso bakoma ya mabe contre fi na yo epasuka nalobi soki bakoma yo kokufa lettre ane epasuka nalobi soki bakoba yo kokufa na maladi na lettre ane epasuka d'ailleurs na kinko ya kondima na nga nazoloba ete tu es guéri nalobi tu es guéri de toute maladie, tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus. Lettre bakoma ete malgré mboka yo zali mais yo kobika bisengo ya bato bazobika na mboka wana te nalobi na pokwa lelo ba lettre wana ya mawa ba lettre wana ya pasi ba lettre ya angoisse na pokwa lelo epasuka in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus epasuka natatoli ete yo za molongi na accident okokufa te na bilakeli mabe okokufa te na esprit de mort okokufa te na liwa ya bandoto okokufa te milimo nyonso mabe kokonga yo te soki bato ebele bakufa sauf yo napesi yo bonane na kombo na Yesu oyoki nga te nalobi bonane ata toza na novembre na souhaito yo bonane okomona 2018 nako okokota 2018 nako ata papa na yo atelemi waya ata mama na yo atelemi waya ata noko na bino azalaka na kitoko mbombe atelemi waya oyo nzambe aloba mpo na yo kokokisama in the name of Jesus tobeteli nkolo maboko makasi bisika ezwami yo tika ete nzambe alola apambola yo. C'était votre humble serviteur, bienvenue Biyano, serviteur ya église Christ sauve na bandeko nyonso obo na posta ba prière bozanga te ko benga biso toza na équipe mobimba ya intercession to bonde to ko bonde la rapona bakana bino
nga naza serviteur na église de Christ sauve bisika moto na Nzambe le prophète Victor Katolomanda Kambaka naza parmi bana na ye naza na serma kolona ye tozo sala musala topuyaka chaque mercredi chaque vendredi ezali ba prière de combat et dimanche tozalaka wana mpona culte et adoration oza na église te oyaka a ozalaka église na biso yango wana Christ sauve. Pour plus de détails bokozwa yango soki bobengi tika ete Nzambe alola apambola bino. Merci. Merci beaucoup ndeko bienvenue. Merci na bande nyonso tout balanda ki biso bien aimé dans le Seigneur. Je crois bien que Nzambe atangi ba lettre o ba komela biso depuis kala lecture nango ezaki nde na poko lelo elo na sepe na Esaïe na Ézéchias tanga azoloba alobi que ce jour un jour d'enfantement le prophète Esaïe et makasi yakobota ezangi ngai alobi car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Bien-aimé dans le Seigneur et dans ndeko mususu ozola na nzamba te eloko malonga kati na yo mais mungu na telemi mpona koya obundisa Ézéchias alobi Esaïe matisa prière soko matisa na posa na bota mone te naza na posa na bota bana bakufa te matisa prière pa na Nzambe biloko obi makati na ngai eza biloko malonga kongo esalama teke mpona ebimisa biloko ezanga tina kongo esalama teke mpona ebimisa biloko ezanga tina epola mais biyo obimisa eloko ya voleur osalama teke mpona yo okutana bamibali basala yo bavanti basundoli yo apres bakimi yo osalama teke mpona okutana basi basala yo bavanti omoni bafaire souffrir vino apres bakimi yo basundoli yo na pasi osalama teke mpona obotama bana bazala bamaladif to maladif osalama teke mpona yo obotaka bana na yo vi na bango ezala clair te mais osalami mpona obimisa biloko ya valeur biloko ya malonga biloko ya lokumu lipambo di succès élévation mais mungu na telemi mpona koya obimisa kobimisa makasi ezanga yo obimisa bénédiction oyo Nzambe atya kati na yo te eloko ya malonga Ézéchias na moment ya suka ayo kozwa lettre cette fois-ci akeyisue par prophète Esaïe te mais en matin à temple alobi cette fois ici nazoya kotanga lettre oyo na avocat na ngai te nazoya kotanga lettre oyo na baami na ngai te ni na kati ya chambre mais nazoya kotanga lettre oyo mungu na atindeli nga tozoya kotanga oyo elongo na Nzambe aloba mpona ntina ka na biso Nzambe aloba mpona ntina santé na biso Nzambe aloba mpona ntina ya ka na biso eumeli ya souffrance Nzambe yo olobi nini Nzambe apesaki solution ntango Sanchérib akendaki suka na ye nde asimaki oyo basimaka te totikalaki suka obeta lisolo ya Sanchérib te na kati ya Bible mpe Ézéchias abimaki molongi tika ete baoyo batelemi mpona kobundisa neti ke babundisa bamisusu batelemi mpona ke baya kobundisa oyo mpe ke tourne oyo ekomi suka na bango nde ezoya kobanda epai na yo soki babulaki bakandaki te ndeki baoyo balia na kindoki baoya mpe kolia yo neti balia bandeko na yo balia bakamaradi na yo balia baconnaissance na yo na kindoki baoya mpe kolia yo une fois batelemi mpona kobundisa yo yango nde suka na bango mpe ezoya kobanda en tout cas Nzambe alola mona bino atanga balettre na bino oyo nyokola yo depuis kala Nzambe awuti déjà kotanga kosete Nzambe alola amona bandeko oyo ke balandi biso amona frère bienvenu Biyano Arnaud pe frère na biso oyo ya musicien aza côté ya clavier Eric pe na l'homme de Dieu motona kibonzame le prophète Kabe oyo aza wana je crois bien que possible mona ye déjà que na émission mosusu oyo basala na bienvenu moment oyo ke nga na koma ozala te boko mona le prophète Kabe wana bien aimé dans le Seigneur tika ke Nzambe lola amona bino pe lola efuta bino ndenge emesana kofuta biso sima nango toya koloba ke Nzambe boye na nyonso azosalela biso na bolamu nyonso azosalela biso tokoye lisusu wake. Que Dieu vous bénisse. Amen.